Bandeko bana nzambe oyo na banzi tokolo bango tina lingala po ezali message moko ezaneti ya mabe meza ya mabe te po ezana kati ya makambo na nzambe. Bandeko a priori video oyo na kolakisa bino a priori na kolakisa bino ngote mais mama oyo atindeli ngango abi papa soko lakisi yango te boko sauver pe bana nzambe te parce que parmi bana nzambe mosusu pe bakozala bakaya boye mais baza koboya koyebisa yango basali na nzambe ya liboso mpona soni ya mibale bapaster bakoloba bango mpa basi na bango. Donc yo lokolo osalaka mosala nzambe ndenge ya bapotre Paul mwasi aza wana te ya totindeli yo yango omeka koexplike yango comme ça bana nzambe mosusu oyo baza na basituation ya modele oyo babima batikala ndenge wana te parce que maladie oyo bokomona awawa eza maladie démoniaque traitement nango na hôpital ezalaka te. Bokomona quelqu'un qui se déclare être servante de Dieu, diaconesse, boko yoka bino moko ndenge ba démon bazo sakana na ye, ndenge ba démon bazo mona ye mutu pamba. Avant ngana tia ba commentaire tolo banan totala na nuye alo bien servante de Dieu et que maman na ye asamela na bima toko commenter yango ensemble mais bolanda on bokebi nyonso na lobi bien soki tozo lakisa yango tozo bomba makamsu ya lobi te parce que basi mosu pe bakoza la concerné. Alors soki biso to bombi yango to rendre basi wana mususu mauvais service parce que sono tshema ka mususu boko yoka oya zoloba mais il y a fond boko yoka yango te. C'est pour cela to tie yango parce que c'est circulé par Facebook partout. Alors tozo tie yango po yoka oya koloba bongo to banda komeka ko analyser yango. Toko sala tout tozo ba minute mingi te mais cela dépendra na nzambe. Boyoka ye. Bandeko bonjour. Pour excuser la torche ni na douche, mais je préfère de condamner les œuvres des ténèbres au lieu de prendre part. Selon Ephésiens 5 verset 11. Nazo sukula bandeko na pona victime à sorcellerie na bisa bino plusieurs fois. Bilo repunga na ndaku nanga. Donc témoin télémé bomi libala nanga 17 ans na mobala bomi musala bomi mukanda 10 ans. Nazo $3000 na salisi comment c'est que TV na kin ya chaîne na YouTube abomi. Akomotela mela ba via TikTok ba via Facebook. Na mito alobi azo linga kutona bala te donc il faut na kufa kaka fona kufa. Donc je viens de me doucher, je suis dans les douches, la besoin mon na torche ni. Na bombi ba partie intime parce que naza pona osala ba pornographie te. Mais je suis là pour condamner les œuvres de la sorcellerie. Bandeko démon akotinga ba sende na se ya basi sende. On dit ba sende Thompson. Ba sende koti musapinga mwasi boyebi mwasi no sakota musapi. Ba sende pemene musu pemene na code d'intérêt musu mi pandi no so na lali na mbale na zaboy. Mobali so meki kara pénétrer ngai fazoka. Botala niveau mutema maber. Pour la nini donc na vana na mbate na la na mobali te niveau de sorcellerie ya mutema mabe. Eza mama mari de nuit te bandeko. Eza mama kindoka zo lukanda po manga na tout prix. Alinga détruire toutes les relations ça bomi libala na mbala 17 ans. O bazo linga nga sikoyo. Da lingina bala tazo lo bala te ngafuna kufa na likabo nzambe. Naza servante na diagonese mais diaba telemelinga na tout prix. Alonga na molima komi na musuni. Lena prière ti 4 du matin la docteur na la kinda chenga bambesende. Basende pena bandeko. Basende pena Thompson basende ba chenga ido fona na gynécologue urgence.
Fanny Sobolandi, Nini Obola, the woman of méchanceté à des mots. Nazoko, sa woman à Toshina, à Katadouchina, à Bimité. Bozomona méchanceté. Woman à la sorcellerie, sorcellerie, c'est le ma belle. De la pinda, zo yoka malobanza, mais t'as auto sa gémité. A télémédica, il faut à tout prix. A commencé à avoir une abomination. A zo banga même Saint-Esprit à Zakatinangati. Mais bande on a parlé en langue na jenaka. Natanga ka Bible na sala tout. Mama biso mtabima na sala ba biso mingi. Metalo dia bazo sala. Na ko bomba li sote na ko na bomba mama everything a diable té. Na ko condamner ko publiquement. Botika vidéo tambola bo partager vidéo. Bo partager en comme partout. Na tiki bino ciao les amis. Tout le monde va passer. Bandeko. Bomonier. Déjà, bandeko, ndenga zako se comporter, ndeni ba demo ba osakana ete. Po atinda message na monde atier, message oyo koma tina basali na nzambe, azoki no sala message yango na douche. Et elle se déclare être une servante de Dieu, une maman diaconesse. Bon, si vous avez âge net, vous avez entre 45 ans à 55 ans na katikati wana. Bandeko, boze belé oyo botali déjà yango, boze belé o bokolanda yango, to kotala makomi. Bandeko oyo kozala vidéo numéro 687. Soki otali témoignage oyo, message oyo, Luka vidéo nanga ya 0686. Na prêchaki yango dimanche te jeudi okuna, les blessures démoniaques. Alors, banda mama oya botama. Soko landi mate ya wana o comprendre la situation mama oyo. Mama oyo banda botama nano akuta na basala nzambe te. Je dis bien mama oyo banda abotama nano akutana na basali na nzambe te. Akutana kana ba serviteurs inutiles. Au Bible lobi na Matthieu 25-30. Et puis des fontaines sans eau. Au Bible lobi na 2 Pierre 2-17. Et pour nous qui ça, des ouvriers trompeurs, des fornicateurs de l'évangile et des conducteurs aveugles. Matthieu 23-16. Deko, naïb sarabino mbale belé. Soko linko yeba musala nzambe. Kota yo mwasi nataki tambala zwa Bible landa mateya na ye banda ko examiner l'écriture. Mutu moko te akoloba na oke oyo aza musala nzambe to aza ndoki aza musala nzambe te makomi. Il faut que le verset parle. Alors, Bible le la biso. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, tozongi to tala mako maman alobi. Maman alobi, je suis servante de Dieu. Diaconesse. Mais elle n'a pas précisé aza diaconesse y église nini. Alobi na biso te ba pasteur nini ya contacté. Donc, message na ye, ezali message moko ya muta osala aventure. Ce n'est pas un message d'une servante de Dieu. Il faut vous en apprécier. La Bible nous dit d'être précis même lorsque nous formulons nos prières.
Tolongoana, alobi, il faut avoir un gynécologue de toute urgence. Azan na lilobate. Parce que yemo alobi, ba démon bazo sakanaye. Alors que dans la vidéo 0686, dans le on a bien, les maladies démoniaques, le traitement médical ne servira à rien. Bana nzambo bana na renseignement pananga. De toute façon, à cause comme un niveau à ma bébé été. On est dans renseignement pananga, à cause comme un niveau à ma bébé été. Mais tant qu'il y a zone bah il faut qu'il y ait la urgence. Gynécologue. Donc, et ça, c'est une maladie démoniaque qui était d'après. C'est une maladie organique. Maladie naturelle. Où ils ont la tuberculose, le cancer, il y a ce comparé avec moi. Les maladies démoniaques, le traitement médical ne servira à rien. Mais à rien. Parce que ils ont bitumba, ils ont combat spirituel, ils ont maladie spirituelle. Ok, nango kuna osanini. Et la kisi ke pa ya ke ne ko sambela, pasteur na ye zéro. Et pa ya ke ne ko sambela ka, pasteur na ye zéro, yemoko zéro. Alobi ba démon, bazo banga même Saint-Esprit on gaza na ngote. Mais ma sœur, yo za la modimo saint, yo za la Saint-Esprit. Oza na Saint-Esprit ba sakana onde ngwana. Aux gens Saint-Esprit, ok, les souris dans la toilette, souris pas y wapi, kotinda message, otinda basal na nzambe, ba na nzambe, aux gens même ne l'ont l'écoloté. Une servante de Dieu désordonnée, c'est normal, autant on l'a négé bien. Comment est-ce que vous avez panzango monde entier, ba panzango na torse nu. Biso tant on a au cola. Au comment on a tout le monde à ma cité, hein? Bana basi nyonso okuta na ye abo eloko liboso kobomba tolo na ye poso ozotambola tolo eza opongoma akutani meme na nga aokima c'était comme ça oya bino ba tolo e basi et comme na okaka poelele partout poelele c'est pour cela vous souffrez et il y a plein de divorces pour tolo wana mi bale bele ça mona yamo soki azalaki fidèle nanga na oya sali epa nanga mbala moko na bengani yo okoluka pasteur pa mususu et je suis comme ça je suis strict na bengani yo okoluka pasteur mususu alobi awa azako gêner azako parler en langue mais gêner osani ebele na skutara na bango ozako gêner thème ya jeune na yo nini ayebi na yudute. C'est pour cela oyo balanda pa enseignement pananga bayaka na Bible français na ya lingala. Ya lingala uta ko sala mo ba commande mikolo yo na tini le bango. Et pananga faut tanga Bible. Et pananga il faut tanga Bible. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit ceux qui sont mes frères et sœurs ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc 8, 21, Luc 11, 28, Matthieu 27, 24 à 27. Mes chers frères et sœurs, je l'ai toujours dit, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le verset de Osée 4, 6 dit clairement, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des démons, mais uniquement par manque de connaissance. Vous êtes dans le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan
et ses serviteurs par la prière et par la parole de Dieu. Yo l'inyangote. Mosala no kana tene ko luka passer ma casse. Ba délivrer yo délivrance à malamu. O linga ko tanga Bible te, les démons vont encore retourner. Alors mosala ko changer ba pasteur, OK awa, ti ba boma yo. Parce que ni lobolingo tcha ma pratique te. O lingi ko luka partout ba pasteur ma casse. Mais ni loba o linyangote. Voilà pourquoi vous souffrez. Ok, n'est pas sataniste, pas pasteur, ça a fixé les lots. Ce sont les satanistes. C'est belé. Autant on a maté à panaye. Yé mon beaucoup de satanistes a ibne maté à té. Azo il a ibne maté à mon ko ya pinch. Au monier que au monier moussa lanzam. Tant qu'on là, on l'a bien té. Alors, bande ko toké. Azako gêné peut azo parler en langue. Azako prier bapsaume. C'est normal, maman n'a pas mis la bima. Il faut prier bapsaume. Les amis minki. Bapsaume est prière na ote maman. Bapsaume est prière na ote. Bapsaume est prière à David. David a ce qu'il va crime dans la Bible. Il était un petit délégat sexuel. Il a tué. Il a commandité la mort d'un certain Uri, le mari de Bathsheba. Yoboma Moutoute. Tango banane David. Baïb sake ke passe kota nda kuna yo. Tango baboye mwana ye. David a bani ko yeba psalm ko lela. Ba psalm eza ko lela David. Yo zuango obono sambila kota. Soki na sisi oyo. Na kosala témoignage ya mwana moko ya mwasi. Une sœur en Christ de l'église de Bima. Aïk pananga. Aouti okufa. Yazala kisoko ba psom abandi ko tchako brrr. On dirait mai. Na yebise ma sœur yamona bikarate. Na kosenga na bino soki bosisi oyo. Nzamba kozananga. Na kosala vidéo wana. Et boko yoka. Toujours ba biloko ba psom. Na contrôle. Psom na contrôle. Mi bale wana. Yana bina binoke. Mama oyo banda botama akutani na musala nzambe te. Akutana na ba fornicateur de l'évangile, des serviteurs inutiles, des fontaines sans eau. Ça c'est la Bible parce que vous appelez tout le monde musala nzambe. Na yebsa kabino pena lo ba na bomba kate. Soki na France, supposons bazui 100 pasteurs, tozalaka à 3 ou bien 2. Nazo bombe le hôtel. Tozalaka à 3 ou bien 2. Mais surtout on les 5. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Mais ça m'étonnerait. Nazina ndeko moi ça benga. Abina pasteur tana no musa pasteur na musa nzambe na biso so za musa nzambe. Na yebse tina vidéo na ye. Atina vidéo na ye. Na bieza nani titre yo apôtre na maintenant les apôtres sont décédés ma sœur. Les apôtres sont des gens qui ont vécu avec Jésus-Christ, qui ont mangé avec Jésus-Christ, qui ont suivi des enseignements physiques avec Jésus-Christ. Ce sont eux qu'on a... Et ils étaient choisis par lui-même, Jésus-Christ. Bangona nde babenga apôtre. À part ça, apôtre, il y a prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Même pas ça va titre la makasi. Tin la vidéo na tini vidéo na. Na si ça qui a monté. Na yeb senga ma sœur. Atanga Bible mingi. Madame Moussa Nzambete. Atanga Bible mingi a mémoriser ba partie belé ya kitoko. Ba ba parole ya kitoko ba yebsa kabino. Madame Moussa Nzambete. Abi avenga bi ta Moussa Nzambete. Ta mazo ko prêcher parole. Na kati ya parole abana ko prêcher ba thème bimi soki 4 soki 5. Après quand on a souka lobi, vous êtes fatigué. Donc, à prêcher parole plus de 2 heures, prédication, ils n'auraient jamais plus d'1 heure. Naïbo, ma sebo kende ke passé ma kamuso azolo biko changer bino mais na mulongo basala nzambe. Ah musa nzambe.
Et talakon, babengi apôtre. Un apôtre n'a rien. Alors que pasteur Timothée, devant Paul, ça dit rien. Alors, maman alobi, maman n'a ensemble la bima. Alors, maman n'a ensemble la bima. Donc, à Québec, maman n'a bima, mais c'est bité. Et ça un peu ma réflexion. Parce que, mon temps, ça me l'a bima, ce que moi, n'a comme il faut me maïkouna. Et c'est bité, maman, zo le kasiko na média. Bandeko, ce que vous voyez, pas moi, non, ali, bolo banaye asala tout à kanga porte aux Isaac Fumama. Pourquoi elle souffre? Parce qu'il y a une porte d'entrée, la porte ouverte. Cette porte est largement ouverte. C'est pour ça que les démons sont obligés de frapper. Porte Isaac Fumama, porte Isaac Fumama. Une porte d'entrée, c'est une voie d'accès accordée à Satan et ses démons, ou un droit légal qui leur donne la possibilité d'entrer dans la vie de quelqu'un. Éphésiens 4, 27. Balobi, ne donnez pas l'accès au diable. Cette femme a donné l'accès au diable. Bible lobi dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas l'accès au diable. Et ça dit muto ya kinanda kwa nganga. Apesi accès au diable parce que oyo ye ake ko zwa ako tika kuna ayebite. Oyo ye ayena onanda kuna yemoko pe ayebite. Voilà. Bible ça ko interdire ko kinde okuta na banganga. Yo ke kuna. Et tant ko komi kuna oyebite otiki nini, oyebite ozena nda kuna ona nini. Oye l'esprit bon na kanda kuna yo. L'esprit ne ko frapper yo. Alors, tant yazo qui ne pas passer la nzambe, croire qui passe la nzambe, ba yebite nini ba ko sala. Bazo bon de la pona ye, ah toki na absorbe. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Toute délivrance commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas de vraie conviction de péché, il serait souhaitable d'attendre et de subir les conséquences. Mais il faut faire très très attention parce que les conséquences peuvent être néfastes. La seule solution pour cette dame, c'est la délivrance. La solution qui peut aider cette femme, c'est la délivrance. C'est-à-dire, à Koutana Moussala Nzambe Oyayebi, Oza Moussala Nzambe, Bavandi na Yoana Babadi. Nazwa ki mama moko, Aza, Akina va pas se belé. C'est une femme d'affaires. Mais sur qui n'a dit ça, à partir de l'aéroport, abonné mon badiare. Soit qui n'a pas aucun, ça va faire un badiare. Soit zone qui n'a pas toi, soit comme dans l'aéroport, badiare bandi, tin avion. Nzambe la kesiye, albi benga, pasteur Tina Banza. Alors, et à cette époque-là, Satan a touché qui bassier belé, ba ridiculiser nga, ba luba pespe basi musuba mbongo. Nabi mama na boy ko yamba mwasi. Nous za mwasi, na besoin na. La maman a insisté, na moni ki dako péché. Nabi ne ya kaso comme telle place au mona mtombo ya ozoyo, au mona ndao. Maman na ye, to vandi ne boy. Nabi ne maman na poser ba question au banda ko répondre ngai. Soki likambo yebi olobi soko yebi na hote. Oyebite. Éphésiens 6, 14a. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour sentir. Il faut ôter à moi Nanzambe. Il faut comprendre que mon sang Nanzambe on a ayebi liloba. Eli Koloba, un combattant spirituel, un croyant né de nouveau. Dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire la vérité. Vérité au biksa maman. Tobandi, maman qui n'est pas nganga. Maman li kabo yo yebiango. Oyo yebiango toka rapporte tout de suite là. Woto bondi là.
est-ce que vous êtes victime de viol dans la vie? Parce que viol est une malédiction. Na bon délit, maman, ok. So, quitter l'aéroport, Béanga. Accident l'aéroport, Angela, Béanga, na bon délit, pour les gens. Maman, na zonga, ba vantiri ya moni pendant 5 ans. Et le goizate. Mais maman, na sakini, abana, nous sommes là-bas, moi, si. Mais maman, pourquoi vous n'avez pas été? Mais passer la moi, c'est ça, na Bible, verset, il y a passé la moi, si, na Bible, et ça t'est. Ah, mais, beaucoup de gens. Alors, cette femme a été sauvée parce qu'elle a coûté à Moussa Nzambe. Nabine maman, yo koti auto vanga na yo. Moi c'est zalia. Ote. Ngala ebio ote. Nga soko tumbolinga. Oye na ndinga bien. Oye ki na ndinga ki ndoki posa nga mabe. Ngala lobi le ote. Tango yo okende, obandi panzanga sango posa ki ndoki kokinga te, ay na ko répondre yo. Na ko répondre yo. Mais soki oye na yo boye, to silisi na yo, parce que na yebi yo te. Au Kenya na yo, au fa na yo kimia, mais nga na yebiote, ah moi c'est ça te. Soko tangi na Actes des Apôtres 28, 30 à 31, les 2 derniers versets, au bazolo que Paul a kenda zaki na Rome, il recevait les gens. Amena ko recevoir ba nanzambe, ko prier pour na bango ko délivrer na bango. Ah na moi c'était. Na makamanzambe ba chaka moi c'était. Na makamanzambe ba chaka moi c'était. Botanga la Bible. Jésus-Christ a linga qui ata mukete mosel na ye azana mwasi. Pourquoi? On est habillé ko to développer ka et na bato yo oyo bayi ba makamanzambe. Alors, moi c'est la tezate. Maman kenda. Maman comment bien? Bien, il y a bien. Kobanga te a moi ça na été. Et avant na ba komesila. Mais bana basse belé au mona. Akobanga mwasi et mobali moi pasteur na pasteur na mwasi. Effectivement, bana ba pa basi na ba. Effectivement, ba pa basi na ba. Et c'est pour ça que bana bazo kima. Biso basala nzambe o nzambe yebi boyo kanga bien. Toza kombati na ndenge ya kosakana te. Bako tindela biso batama pe, bako luka bato basambisa biso, bako luka tout. Mais yoko yeba mosala na nzambe à travers les loba o yaza ko prêcher. Na kamwaka, tango zo benga mutu musu pasteur et comme ça. Alors, bani kotosuki, avec la conversion, nous entrons directement dans les combats avec Satan et avec le monde. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes. Combat dans l'esprit méchant. Ce sont ces esprits-là qui nous combattent. Parce que l'esprit, on est dans la communion à bisoté. N'oubliez pas le passage de Galates 6, 7 qui dit que nous récolterons ce que nous avons semé. Cette femme-là est en train de récolter ce qu'elle avait semé. C'est triste et c'est regrettable. Donc, bref, il y a une porte d'entrée. Eza nakati ya nzoto ya mama wana. Tolobaki nakati ya nzoto na ye batilaki nini les implants. J'ai expliqué les implants bolandango kuna. Les implants spirituels et toutes sortes des objets qui peuvent être implantés sous la peau ou dans le corps et auxquels sont attachés un démon. Eza biloko batiaka na nzoto ya mutu nyonso soki bani basala nko. Ivani na kati. Neti echarde o ezaki na apôtre Paul. Ya mwana na apôtre Paul, toute façon de prêcher parole, aza okumama, ezo sele pasi mingi. Echarde wana ezali nzete kamondele me muke ya songe. Oyo anja Satan akotaki na nzoto na ye parce que amonaki na lola ba vérité belé. Alors pona azala orgueillete, babi mais non, yo faut tia loko. Alors batu musu babi mais non. Appliqué qui Galates 5, Galates 6, 7, parce que lui aussi, il a persécuté les enfants de la nouvelle alliance. Mais, biso, de l'eau commune, nous kunati. Alors, les implants, n'a parlé qui yango kuna, n'a parlé qui yango kuna, n'a pas dit,
soko zu vidéo na Rolanda ngo oye ba implant eza bali basi ebele basa ba implant na kata nzoto na bango ba botaka te ba bloka bango banini alors sata ko sala tout yoye bali lobate ya moment na sataniste mo na YouTube ayebisa kabino bokima ba église bokina na église batima te nzamba za kuna te ayebi ke soko ke kuna te tango ozonga okutana ba brigand oyo ba ko faire souffrir yo merci bande kuna ça bonjour ou excusez-moi na torche ni na douche mais je préfère de condamner les œuvres des ténèbres au lieu de prendre part. Selon Ephésiens 5, verset 11. Alors, botanga Ephésiens 5, 10 à 11. Merci, Bandekonangai. Tokabwani, Tokutani, Nabanzi, Mukoromususu. Merci beaucoup. Bolanda message Oyo, Nabokebi Nyonso. Vraiment, Bolandango, Nabokebi Nyonso. Nzambe apamulabino tokutani na mbala ya sima. Au revoir mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tokomona na mbala ya sima. Merci.